Mbote na bino banso bozali kolanda biso na ngonga eye bozali kolanda lolaka la Amerika et puis bozali kolanda programme oyo tobengi Bozindo toyambi lelo molakisi na kombo ya Sandrine Ngalula Mubenga. Sandrine Ngalula Mubenga oyo mbala na ya liboso ti ya awa na lolaka la Amerika to pesi mbote mingi mama Sandrine Ngalula Mubenga soki yo moko koyiko mi monisa liboso ya batu bazoko tala biso loba na bokuse ozali nani puis oye kosala nini awa na États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Mbote Nabino Nyonso, Kombonanga, Dr Sandrine Ngalula Mubenga, NASA directrice générale et à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Nayaki pour la mission, Isaki conférence très importante na Washington DC, Powering Africa Summit. Et l'ingolo bani na lingala? Ok, Powering Africa Summit, elingi oloba ndenge ya kopesa lotiliki na ba Africa, na Afrique nyonso. Africa. Koki koyebisa biso ntina vraiment ya sommet ya bokutani wana pona Afrika mobimba to pona ekolo Congo démocratique ezali nini? Ntina na yango. Ezaki conférence très importante pour ezana ba investisseurs américains na ba pays africains mosusu. Donc ngana zaki pona Démocratique République du Congo, ba pays mosusu ezaki na Tanzania, Maroc, Capo Verde, Eswatini. Piccolo donc belé Africa. Voilà. Okay. Hein, Tozaki Kuna. Et puis, ezapé na ba compagnie africaine. Bazo sala na secteur ya électricité, bazo sala ba système solaire, bazaki Kuna. Ba Banque africaine de développement, donc ezaki nyonso. Ezaki va bokutani ya monene. Mais kako yebisa biso na lombango mama musala ya autorité à régulation, il y a électricité, ezali nini pi impact nango vraiment ezali ndenge nini. Merci beaucoup pour la question. Autorité de régulation du secteur de l'électricité, ESA régulateur. Donc, elingi olobanini. Omoni soki olingi ko sala na secteur ya électricité, olingi ko produire électricité ou bien ko distribuer yango, il faut ozwa ba titre. Ba titre wana il faut oya epa ya biso ba régulateur topesa bino ba licence ba concession ba autorisation pour selon la loi oko sala électricité na kati ya Congo. Donc wana mission moko mission ya mibale toza régulateur, donc biso tozo protéger ba droit ya ba consommateur na ba opérateur. Donc soki oza connecté na réseau, par exemple le réseau, il y a opérateur Mokoboy. Et puis, osa satisfait T pour la qualité ya courant, osa na ba panne ou bien ba appareil et baby à cause des sous-tensions ou surtensions. Certains endroits, pas partout. Donc, oko porter plainte et pas ya opérateur nayo. Soki o porter plainte et bazo sala elo côté. Okoya et pas ya biso. Tozo protéger ba droit à consommateur. Donc ça c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, tozo protéger p ba droit à investisseur selon la loi. Et très important, tozo aider à côté ba tarif prix à électricité en RDC. Et bien sûr, côté technique nango, ezana ba normes et standards. Ndenge ya ko sala ba système d'électricité, que ce soit solaire ou bien groupe électrogène, nyonso, il faut to landa ba loi, ba standard, ba norme. Donc nyonso eza régulateur azo salango. Matondo mingi mama Sandrine to leka na to kokuta na yo susima. Merci.